femme de nuit, ce qui a continué à niveau mobile à Santa Cassou, moi cité. Et lit conjugal et bébak. Maintenant, yo moi si osa marié, o lali na butozolo tozo bala, yaya o koti na alliance mususu. Or alliance o koti et o sepe na alliance na yo normalité. Ezana mobile musana bitumba ya kufandisa moi si. Do ye basi bayaka kabakendaka, bayaka bakendaka. Oza na alliance mususu papa ko kanga nini te fongola motema luka basala nzambe. Ok, shalom bien-aimés dans les seigneurs. Zambé alola apambola bino. Et yabino Mosale, le pasteur Onésime Kangouv, l'homme de la montagne. Je crois que si ma mikolo boluka kingai, na moi mikolo lekaki. Auto parla qui mouke sur l'impact et l'importance de la songe. Na kati na ngoto bandai kotalisa ba type ya ba songe. Na lobakete tozana 5 types ya songe ya bandoto. Na kati ya bandoto wana ndoto ya liboso ezali les songes simples. Ndoto o eza simple ya mibale songe naître. Ya misa tutolobaki ndoto o eza ko se répétaka. Ndoto o eza ko se répéter et ya misatu ya mitano tolobaki ndoto o eza vision, le songe vision. Alors je crois que diable a koti mingi na kaya bana nzambe aloni a bebisi a compliqué ba vie à battre. Mais malgré tout ça le kola nzambe pas sutukela kelo côté azape na ba oya ye a préparé pour ba bimisa ba vérité ya makambo. Yango na eko yebisa yo tolandi témoignage ya mama Jenny mais na eko tali sope vérité mususu oyo ba vie ya bato ezobeba lelo oyo etali libota te mabale ezobeba eza nango problème a libota te misala ezobeba eza problème a libota te tokangi pe bato bandoki. Non, Bible ezoloba nanga ke il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tant que Moutassa yambi sur le kola mokonzi pe mobikisi, famille ekoki ko condamné été. Eza pe na droite. Na nina peso quelques points nécessaires, le reste tukoya ko bakisango après. Na ngina lo baboyi. Na kati ya bandoto oyo toza ko distinguer encore le type ezana batiki ya batipi ya batak. Les songes simples ndoto eza simple eza ndoto oyo ezo senga nango kolimbo lango te explication pété eza ndoto moko ezo kene nango simple bongo okomona makambo ngo lali oloti omoni yango soit eleka eza visido eza facile sengi penza ndimbola te. Ndoto ya mibale eza songe naître eza songe o ezo lobelo côté do muto alali olali oloti ndoto mo ezanga sens eza nango ne loko moko te ya malonga o elobeli kuna babengi yango songe naître. Ya misatu songe noir. Na kati ya songe noir to bengi yango ndoto o ebangisaka olala bozo mono zo bunda bazolanda landa yo makambo mabe ba cauchemar ozangi kimia na kati ya ndoto wana to benga yango songe noir. Non peso quelques explications ya songe noir oyo ba koma vie ya mutu ezobeba. Et tolobaki ndoto ya minei ezali ndoto o ezali ko se répéter. Bible ezotalisa biso et que Pharaon tango azwi ndoto mbala ya mibale esengaki baya kolimbola yango sans Joseph engaki simba te. Ndoto wana lokola ezalaki mbala mibale elingi kolobaki eloko wana ekosalama okuta yango eza na Genèse chapitre 41 verset 32. Bible lobi tangu Pharaon amoni ndoto wana eza ko se répéter elingi kolobaki la chose va se répéter va se réaliser certainement donc ekosalema nde ndoto wana ndoto oto bengi vision eza ndoto ezosenga interprétation. Donc il faut pas interpréter yo mutu aza na droit ya ko interpréter ngo eza mutu aza na grâce wana. Alors pour ce tolobi lisusu boyi na kati wana okokuta
les songes noirs. Les songes noirs, eza bandoto o ezo kotisa ba mari de nuit, femme de nuit na vie ya batu. Na lobi boye. Na kati ya songe noir wana eza boye. Okokuta mutu azolia alali ozoloto ozolia. Mais biloko ozolia ezo sila te na munoko. Oza na kati ya songe noir. Okuta mutu azolota bien aimé problème ndoto ezali kambu ndeko olali oloti okuta oza na kati ya ndako moko kitoko ba karo ba plafond nyonso tu ya ndako mais na kati ya ndako wana otikala kobima te oyebi yango bien obima na kati ya ndako wana te soit na lopango moko enfermé kitoko hein lokola villa moko bo se retrouver na kati ya lopango wana mais obima na kati ya lopango wana te oza na kati ya songe noir o esengeli oyeba Nzambe lokola lingi yo aolobela yo toujours parce que quand Dieu t'aime il te parlera toujours. Voilà le pourquoi na kati kaka ya songe noir okomona ke mutu aza kotambola otambola mais eloko yo zoluka na kati ya ndoto wana emonani te na kati ya ndoto wana eloko oza nango posa etikali komonana te oza na kati ya songe noir babiloko wana ce sont des langages na ekomema yo surtout bino bandeko baser ozala na grâce ya Nzambe nga na yebi lokwa mosala Nzambe baser nyonso basi nyonso bazaka na eloko ya Nzambe majorité babundisa makasi diable alandaka bino par rapport à ba grâce au Nzambe tchakati na bino. Voilà le pourquoi mona ba vie comme compliqué yo muto banda osalela Nzambe obanda ko yembela Nzambe lelo yembaka sute okoma kuta na makambo ebele vie comme compliqué kobota pasi libala kimia za la kate soko fandi na libala yo par mois okoza anesengo kaka ya 3 jours. Non wana eza vite parce que tango balaki obalaki pozala na kimia obalaki poza anesengo obalaki pose sepelisa pe batu lelo nous sommes devenus faibles à ta prière à 1 heure du temps okoka lisusu Bible pamba otanga lisusu te ya Facebook ozomona eza nango mabe te mais okoma mabe tango koti makasi na lolenge pe ya mabe okosolola pe na mutu esili obimaki na yo okomozwa lolenge na yo okomi kozwa lolenge na yo ozo pibiaka yango vi na yo mobimba nazo mo comprendre te na omona mutu mususu abongi asombi lopango na mutu kaka na Facebook zo katelemaki na ye na liboso lopango ya batu liboso boutique ya batu liboso mutu ka batu eza vite et pourtant Nzamba atia ba capacité nyonso kati na yo eza vite donc oza wana komisko limité yo moko se limité ba réseaux sociaux ozomona et comme la yo idolâtrie ezo bebi sa vie ofandi omilakisi omipompe matama opesi ba identité na yo anniversaire pamba te anniversaire na yo fuba yeba mukolo botama ki obotamaka yo moko malgré que batu bayaka na kotala yo mais mukolo yo okufa pe yo moko ozoteka identité na discrétion ezati mi batela bondo keza na kati ya réseaux sociaux. Je vous dis la vérité ce qui batu bakoloba vérité te eza na génération moko Elia kanisaki ke akaba bominyonso to Jézabel mais il y avait encore 7000 o Nzamba réservaki tozo bangelo côté po toyebi ke ba réserve ya Nzambe bazali oto kobimisa vérité déjà yango vi ozo mene wana eza yango te okenda poto bando kenda yaya ta lopango koto ezate makambo yo kanaki ya malamu ezate libala wana eza na opportunité au chance ezali ya ke bo évoluer bo bonga pourquoi libala wana ezozanga kimia pourquoi bo permettre corps étranger à kota na libala wana anyokola bino boy tant que bana Nzambe bato bozana liloba kati na bino Bible lobby na tango apasi
babele laki atinda ki liloba pe lilobe kango laki bango na oyebisa yo na kaka sikonde ngozo landa ngai liloba nzambe oyo kombo na Yesu oyo ezwe sika na vi na yo zwa makasi ya ko dénoncer ya ko kabwana na oyo nyonso esengeli te bozolanda bolandi ba témoignage ya ba sœur Jenny auti wapi auti mosika ndeko mwasi na mobali tango balinganaki po bakabwana te. Mais qu'est-ce qui fait que bateau lobby bakabwana bakor étranger bibale bakoti na kati ya libala femme de nuit ceux qui a koti na niveau mobile à Santa Rassou moi cité et lit conjugal et bebaka sentiment pe ya makambo yozalate de même que mari de nuit ayaka ko bebisa omona mwasi akomo katela mobali mangala kaka mbala moko azo kata mangala makambo yosimba te mwasi soki mobali azate mwasi aza calme soki mobali aye mwasi azangi kimia elengio bazalaka na ngone bandeli ebungaka mwasi so akomi na mari de nuit ata mobali misala ne pe bebaka mais yo pe mobali kozala pressé te oboya mwasi parce que makambo ezosimba te plutôt boluka basala nzambe babondela bino babondela pona bino bozwa solution. Ne soyez pas pressés. Le diable a ébi que ceux qui atiki ma balle na kimia koloko kumbama. Voilà à cibler ma balle à ma kasi. Mari de nuit, femme de nuit. Tout ça disponible pour nous sabino ba solution na makambo. Toujours ça langwa. Kolo aza au contrôle ya nyonso. Attention, attention. Beaucoup de corps étranger te. Moi na nzambe lelo ozo raté makambo ebele méditation même ya Bible au méditakate au bonde la rappel susute au moins mona nzamba zo la kaka boye asambela kité maintenant yo moi si oza marié o lali na butozo lo tozo bala ya okoti na alliance mususu or alliance okoti et aussi per alliance na yo normalité alliance physique et simbate de même que yo papa o lali ozola o lo tozo bala moza marié yo pe moi si olali oza célibataire molali ozolo tozo bala problème ngwangwana moza célibataire zoko so mibali la ndo moni mibali bazoya ba ofanda te pourquoi et ana mobali moko butu aza puissant lokola bonzambe katune eza makasi te mobali wana zo régner aosala nyonso tu aobenga mobali ya mibali ya vina yo mibali ya bomoto mobali obalate molali olota ozobala ozobebisa okoti na alliance mususu ya butu alliance ya butu eyokanaka na alliance physique te voilà makambo yo boyeba toyeba yango bien aimé eza na mobali musana bitumba ya kufandisa mwasi do yeba si bayaka bakendaka oza na alliance mususu papa kokanga nini te fongola motema luka basala ya nzambe nzamba koloba nzamba ya nolaka mwasi mususu mibali bafandaka te bakomisa lokwa jouer alelaka ba déception te eza famille te eza pe ba lien te vika koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo Yesu andima kozala condamné sur la croix afin que yo zala libre. Voilà Bible zoloba si le fils de l'homme vous a franchi vous serez réellement libre. Au côté de la distraction, il y a ozolala au bon de la kate méditation à Bible ezalakate or méditation à Bible ezako augmenter l'intensité ya ba don ya ba capacité na kati ya mutu. Méditation et comme à Facebook déplace ba côté libiso to bois ki maloba nzambe le sambo to kendakate to bosani ba principe a bonzambe Dieu ne se voit plus Dieu c'est le principe zamba mona yo ba solution ezali aux universitaires mais aux bénéficiaires na classe na yo wana te licence fandi na ndaku diplôme fandi na ndaku ozo bénéficier na ngote oyo zo kana ko sala oza ko arriver te oyo zali ozo ko ka ko arriver te destiné na yo simba mi quelque part to condamné ka famille te to pesa pouvoir na bandoki te ba corps étranger ba koti na liduso yo moko fungolaki mais est possible le temps est mauvais kokufa bongo te poussana ozwa numéro poussana benga
nzamba lola aokotango tozana tata moko aoperaka tina mosika na mona mokonzi moko azokende koluka ye po abikisa mwana na ye mokonzi wana tala alobi te yo okokende na ndako na nga te lobata na mosika mwana na nga obika alobaki et puis solution ezwamaki on est disponible pour résoudre la situation na yo tokoya kopesa ba solution ozwa numéro benga solution ezali tozokota retraite le temps eza mwa moke nzamba lola abatela yo apesa yo makasi zambe amema yo. Je crois que makambo tango ezobima pour que tozwa solution diable a régné na biso mingi. Bible lobi votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire corps na yo eza corps ya mari de noya kufanda te eza corps ya femme de nuit te lokola basibla ki mabala nzambe patindi biso tokota makambo wana eloko olali osambela kite semence moko ye kotio na nzoto batindi nyoka bundaka tambola kona nzoto ya la puissance qui est au-dessus, il y a toutes les puissances. Ezane lombe moko a échoué. Ce qui va échouer, mais lui n'échoue jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Naebi que au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ça l'effort, benga, solution ezali, yeba ke nabandoto nzamba lobilaka biso batu. Nzamba lobelaka biso, nzamba kutanaka na biso, nzamba za ko avertir biso. Okozwa sous Genèse chapitre 41 verset 17 à 26. Okuta comment nzamba za ko lobela batu. Okozwa sous Genèse chapitre 28 verset 12. Okuta comment nzamba zo okutana na mutu na bandoto. Sikotango yozo kutana na bandoto o babengi naître. Toza na bombi. Na bombi te parce que ngongeza mwa muke na collection ba attaque ni nezo salake obeba na ndoto ni nezo salake olotate ni nezo salake olali olamuki oloti molamuki bondoto ezate corps étranger kotaki déjà mais ça possible kande na oloba na yo na kombo na nguya na Yesu o bandolota na kombo na nguya na Yesu li conjugal na yo o ebeba bokoma kolala na mobali o atie mutu koto na kombo na Yesu ezonga. Jésus est la solution. Tikanzamba lola abatela bino apambola bino mobu malamu pokwa malamu mokolo malamu sanza malamu au nom de Jésus. Amen.